Dynastie c'est le roi l'équipe de l'Union sur l'album Nyonso. Yango eza le sambo. Pendant 5 ans musique na Congo ezala isuti. Ah bon. Musique ezala te na Congo 5 ans donc sauf rien. Album ni yo ebsanga na 5 ans o ebeta ne Dynastie na mopepe. Li ba vérité. Mais yango na héritier déjà fait raza papa leki na ye. Héritier déjà fait raza papa leki na ye donc héritier ko yiko lo ba mabe faire que pour faire raza li leki ya we ranson. Faire azali we leki ya we rason na wenye muzika tant wenye balobaka ke faire moi na suka donc c'est que héritier za moi na wera c'est que faire za papa leki na on va comparer papa leki na moi pour pese libabit est-ce que ba gladiateur na bagolois ba ko mema Liberty na disque d'or ba ko mema les padres ti na disque d'or donc rangeau il faut ça faire rigola yango wana donc tant on tanga ba vie quadra autant ba vie souve il faut ya na faire rigola na kati wana poiso beta musique oyo etika la pona lobby eza te na un mois au studio moi no studio te mwana yango te monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mo pepe asika, ya tobina e Congo température, eye na mo pepe asika, ya tobina e Congo température. Bienvenue sur notre chaîne Congo Température TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'art que vous allez capter notre vidéo. Toujours à l'obligation de vous servir la votre Gloria Bongonda. J'ai un réel plaisir de vous communiquer à travers notre chaîne et restez scotché branché comme d'habitude parce que ici il n'y a que des actualités. Et quant à moi, je dis un grand merci à ma patronne, à Maman Rosette la fleur d'amour, pourquoi pas aussi à Pauline Ngengo de prix quelque part. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule dans cette émission. Je suis avec un invité au Brosalana et Lelo, autre Robert Masolo. Selon Makambo Etali, Robert Masolo, il y a banalise na biso to lobela o eza na actualité na biso na kata réseaux sociaux to lobela tout sauf rien. Et derrière moi avec mon caméraman Mouzé Abraham que j'ai salé, pourquoi pas aussi je dis un grand merci à mon réalisateur Hervé Bossita Penny et Hervé Mouzé, si tu es d'accord avec moi, tu peux me balancer avec mon invité autre Robert Tanaï Lelo Lisolo. Comme on a Junior Panka, oh, on a bien que ça Jamboka. Bonjour Yapaka. Bonjour Gloria Bongonda. Bonne santé. Santé qui tourne en Nguya et Dynastie. Oh, santé qui tourne en Nguya et Dynastie. Oui, Dynastie c'est comme le Sambo. Oh. Si, c'est comme le Sambo. Et pas nous dans la brutalité, dans la malende. Yapaka, Obandinga ma bé. Il faut pas comprendre, Nanguya et Dynastie. Et donc l'équipe de Nyonso, Nathan au album et l'équipe album, l'actualité Nyonso, la guerre Nyonso, l'équipe de guerre Aris, Dynastie. Yapaka lelo ba téléspectateurs na biso ya Congo Température, lelo baza surprise sur ya romono li sur na chaîne. Moi ba salutation na bato bazolanda biso et ça la moi bien. Moi te na pesi na rana yo moko, na pesi gouvele Gaulois, Tariq Ngangu, Killer Kilesi, parce que les gamins bamote na nga mwana donc na moi bato pesa mbote. Voilà, il n'y a pas qu'à déjà lobby, nous autres makasi na Nguya et Dynastie donc moi plutôt le bébé sous ces athées. Il n'y a pas qu'à le lot opposant à moi mouké na actualité ils ont comme la biso ou étalé sur ba pasteur. Les lots vraiment tout le monde na réseaux sociaux, na médias na biso ba pasteur baza trop sali. Pour éviter ce qu'ils attendent de la fin ou comment tout le monde ba pasteur ou na pasteur ou bazo soana pasteur ou soka ya lobby pasteur ou aya répondre. To éviter ce qu'ils attendent wa souka to ezakaka ke mokili kaka ezobeba lisusu de plus en pire. Moi à dire na yo moi réaction na yo na omona ba oyo ezokomela ba pasteur bazozala vraiment te batikela ba église nde batikela ba mapanga. Oh ouais. Déjà mutu yo mo ya mano ye c'était ce ni nous en alliance te. Okuta batikela le mozo ni papa na batikela voiture. Ato tout ici on yebi no prix na ngote. Donc eza ba to comment ba fanatique plus que ba pasteur wana que fanatique ya makambo ya Nzambe. Donc wana ba pasteur bazate ba coopérant. Ba coopérant. Ah ba coopérant na kombo ayizi. Et après cop. Oh, et à cop. Parce ne to benga ba pasteur fa yo te ya yebi que place na yo te ma bonze belé zalaka. Donc ce ba pasteur na mokili ba rosa po na ba rosa moi 3. Pasteur Jojo Kamani Chikuna et pasteur Nanga héritier aux États-Unis
pasteur na héritier sur les États-Unis na pasteur ka bango so totali bien ba pasteur o lelo tozo mona lelo baza ba pasteur baza ba appeler pa nzambe te batikela bango bon donc pasteur na kati na bango azaki batikela bango ba bon ko to beta suma suru na bango te ko ko ba actualité mo altaï donc to beta suma suru na bango te ba ko sa ba na ko nzambe. Non, comment on a encore au nom de Jésus. Bon, c'est ok pe na ba réalité mon et puis descendance de Jésus ça. Les ala parce que ba mongo bango bazwa ba pesa ke pa nan. OK na on pe na Israël ba ke luka ba famille Yesu bazarabu. Ba pesi po famille simo ki mbango ba liaka ti lelo. Ah bon. Oh, famille simo ki mbango ba liaka ti lelo simo ki mbango akufana mula nini biange ndaye. Ba ko kwa na biange nda bazolia. Parce que famille Yesu bazolia te donc. On est comment on ba théâtre mutu na mutu. Asa la cop nene azo sa ne yo po sa cop. Mais ba on peut pas ça. Boaka ba cop à peu près cop. Y a pas que yo za muta religion ni nos chrétiens, catholiques, kimbangiste. On za chrétien. Pasteur nanga Jojo Kamani Chikuna donc. Pasteur nanga na tika Satan na défaut. Moi tozolo ba o ezali réalité ya marambu ya bonzambe donc pour ce to dindi na yo opengisa na yo. Ba on mo kosa na ba sœur même ba sambelela libala. OK libala ba sambelela yango te. Ezaka bizaleli ya mu. Soki oswani comportement libala ekoya. Libala non baloba te ki o botela pona libala ne bakosa ba tofukami te. Non. Libala eyaka donc ezali batinda quand on met l'homme différent alors l'homme ya mobali qui avait pe na mwasi ka on kana na mobali ya lemwe to les a desté ba kutani donc lelo comme ça botela pona de sambo ba ya ka ya responsé yo za mwasi mwaza mibali 4 yo ne plus te ya il faut bala si on sambela libala ya pona nani Jean-Marie Bosco René Pierre au moins ateke libala ya donc yango biloko bino ba ser pe bat bosoto ni sa église ozo senga ke ba pasteur bazonunda pona bino yo am sunga ni de noto killer qui les aleki na ndaku nao sombela moi bouteille whisky o somba te mais tueur de mensonge les tueurs de mensonge tomaye maman o bendela toma nini c'est la toma boy ozo mona mambazo ko mabino yango wana mais yapaka komona peka ba pasteur wana ba mabale belé zo kufa omoni penda ke couple penza donc ba pasteur ba ye ba bomi libala o senti penda ke mobali koto mwasi koto kwa ni po pasteur alobaki te soki ko sambela mamu du photo sambela ande bakanza po bakanza ba proposer na ghetto ofele mamuto ofele na damaze bande ofele me bakanza aboya na donc c'est vraiment ko sambela photo sambela ande bakanza donc bakanza penda na zaki frère c'est ndeka bakanza c'est bakanza tout le monde mutu toi tika mutu a besoin du corps eza nani eza la pasteur nani coopéra donc pasteur te to sur la coopéra nani donc pour na mikolo ba pasteur baza ba coopéra mutu azo luka mbongo na ye non baza ba coopéra mutu te oyebi soki nga nazosala bote azosala po ye pas gagner bon l'église ba sombaka wana batia yango na kombo ya banani exemple pasteur moi asengi na église totonga église bake basombi lupa mona limité msu 2 millions de dollars bon na kombo na livre parcellaire wana baotia kombo ya nani kombo pasteur kasi po eza borna ye donc bandimi bazo faire enrichir ba pasteur alors donc ba faire enrichir bango na nzoto na mbongo na mituka ah bon pasteur azali sous effort à ko sala te na ça soit bika j'ai besoin d'une belle voiture bandimi ba osomo so na bino mo li sous église boko ma bino banzele na bango donc botumi ça ba frère non ko mije. Voilà, donc on est là toujours avec Yapa Kassa Jamboka. Aujourd'hui, on va parler tout sauf rien. Donc, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Température TV. Pour vous analyse l'actualité, pour vous par ailleurs. Yapa Kassa, vraiment dans le sujet du jour, Nabiso Yalelo. Boni dynastie, Yapa Kassa, Boni Basangwa dynastie. Oh, dynastie, c'est le roi qui dit l'album, pendant 5 ans, musique na Congo, ils allaient y soutenir. Ah bon? Musique ezalate na Congo 5 ans donc sauf rien album ni yo ebsanga na 5 ans o ebeta ne dynastie na mopepe na ba mel ya pakaka siko dynastie en dynastie yeka siko yo okomo comparer déjà na album ni se beta na bo pesi en ta chance à 2 mois 3 mois te le mamba ba 2 mois 3 mois na mam na bango bato bakoka musique te oza obotala yango nanu te mama otala ezate loko bonga ebeti mama na bitambo luambo makeli banda obeta yo ka ba banda lo babazele bayoka ni tango za ke papa chéri bimisi au piscine za mama boyoki direct to ke ya musunga ba respect na neza net ba de kwata so abimisi za ke oyoki mbala
Tout ça l'actualité tout ça là donc ranger il faut ça faire rigola yango wana. Donc tant on se tanga ba dire quadra, autant ba dire souve, il faut y en faire rigola na kati wana. Poiso beta musique oyo etika la pona lobby. Eza te na un mois au ke studio. Moi no ke studio te. Mwana yango te. Yango zo mona même musique lelo ezo za na valeur te. Tika batu ba yo ka ta ba nzembo ba DJ. Pona babare komaka fandela ngobo. Siko yango po musique ya bien ezate. Pour musique ya bien ça. Banzemo ba DJ banzemo ba DJ net DJ nanya sala banzemo. Ah na kisasa DJ. Bon DJ aujourd'hui ah na kisasa pe na mona DJ te ka aujourd'hui. Et silina. Ya pa kalelo to moni ba te belé ba traiter dynastie, ba traiter monetika bolandi rythme mo boy oyo. C'est pas drabo ya kango à la longue mais lelo à permettre ko kota lisu na kata ya rythme wana ya lelo ya koyemba na français ya ko sala barumba trap ba te belé ba interpréter que ndira landika aligné à la ni taboulé kala emba marabout d'Afrique emba on a français ka donc c'est oye sanga neti ke faire à la ni taboulé na d'accord au taboulé ka muta banda nzemo ne bandeli tina suka français ya dega ti na suka donc à la nine taboulé donc na moni muta ko landa na génération na ye na génération ya faire ego na génération na ye nda zara likolo batutu bazara na sima et bon temps bataka 5G wana 5e génération donc 5 gola bango nyonso ba gola bango tout ezala nani ezala nani ba vérité mais yango na héritier déjà faire à papa leki na ye héritier déjà faire à papa leki na ye donc héritier ko yiko loba mabe faire que pour faire azali leki ya we ranson faire azali we leki ya we ranson na wenye muzika tant wenye baloba ke faire moi na suka donc c'est que héritier za moi na we c'est que faire à papa leki na ye on va comparer papa leki na moi pour passer libabe au PC libabe ba ko comparer na papa leki na yemo ti bosola bo asepela raté asepela raté e ba ke wana papa nanga po héritier prévenu ne papa héritier oh faire ça papa na papa leki na za papa noté échanger donc ba papa leki balongo ba papa ça n'engage que pas na yo n'intimité pas héritier et bon temps na wenge yango bazoluka basanga bazoloba mwana suka nani mwana suka na batu misu bandima ngo batu misu baboya ngo to mona Blaise Bula boya ngo to mona Manda Chanta boya okoki ko boya upa tangu déjà jibem piana o azalaki papa ya wenge andima likamone za suna mutu akoki ko boya te nani oboya yemo mambo boloba héritier andima ka yango siko bino bato boloba bo kamo sango eza bongo ko changer te et changer nani et changer net ni côté génération 5 c'est une génération Ferregola et Sili. Bon, Wenge yaka na 4e génération na suka na 4e génération il y avait des Kofi Olomide, ba grand Wenge eko dusola na kati wana. Wenge eko dusola pe Wenge bimisi mwana suka na bango feri. Atali Wenge komo kende pa abimisi 5e génération na yango bimisi ba kombo nyonso yozo tanga wana. Mwana suka faire gola ndengo zolo ba impaka est-ce que tomona na Wenge musique à 4x4 tomona na podium parce que lobi ke mwana suka ya Wenge musique à 4x4 se faire gola. Na initiative wana Ferré, il fait partie. Na kati ya akoki kozala. Na akoki kozala te asa pe mutu asa na ba emploi du temps na ye. Asa na contrat na maison de disque mususu. Soki ba benye pe akoya na eza gravité. Eza Wenge na bango nyonso. Na ba manda tu baza na kati. Mais manda andima Ferré te ka leka na Wenge hein. Manda mutali bo manga zo biso manda bela kitutu kala sewa kitutu ezoyebana te auti poto ayo shibia bwakela e malade batongola e maya mimi pa mama kule na njili bazui makasa pondu batuti batongoli tia bika bongo wana na kapaka manda cha ozoloba manda paye ba toza problème serena depuis ategela biso mbwa na ka maladi auta oswa mutu akufa talanga mutu zwa na fami likolo cop na ye bambwa ya tekela biso. Il y a pas qu'à pardon. Comprenez l'ambiance de cette émission. Donc nazangi même je manque même les mots. Il y a pas qu'à. Manda Chanta te ka bambwa. Merci. Bambwa bien. Soza beso mbwa so okipa na orozwa nao. Bambwa bien pe baganga somba kasi. Bambwa na mna bambwa bien wana.
Vraiment. Atika bon, atika siko kopa musique alors to ba bongo parce que musique ya zo sa musique te pona ni la weli na héritage ya batu bana oki. Siko tozo benge na wenge aza mwana ya nini? Siko faut ko yeba ba vema koso so ba sangani ya yi. Ko to ba sanga siko ye mutu mo ko ta bisika nyonso. Non, il faut luka chemin na li. Ami pe sa position. Toujours muso oyo la pe akompe mwana latine. Wa ba oboma na ba bisusu na tout. Oui. Pour Suzuki alinga ko tutene loko na bisanga nga vi azwanga na 15 ans siko ba yo botole héritage na. Comprenez donc on est là avec Saja Mboka balobi tozana Saja Mboka bagolois na bagolois na ba gladiateur ya pas cahier tozana na plateau donc vous comprendre parce que ambiance émission il est tellement donc moi ko kanga ko seka exact ya pas ka to betano lisola dynastie tomoni lelo dynastie bimi tomoni banzembo bimi ba yuma ba vida kala toyoki ba royaume kunga mais ce qui m'intéresse mingi na nzembo royaume kunga pourquoi faire ego là insister kaka basanga na baya bakopaka tabana eza prière nani po bandaki ayebisi nzambe o apesa ngongo wana comme richesse eza ne messi asepelaka na makolo na ye mais siko faire nzambe apesa likabo ya voix donc azo remercier nzambe o apesa ye voix wana na sima ya voix wana nde lukele makambo eleka donc azo senga nzambe merci donc nzambe so asialaki o étoile o ezepa na so bitumbe ye mo muto obundela nzambe ba garder silence je combattre pour vous yango ba kopakata banani ba kopakata bato ka baluka bitumba na fe bazomona o eza sima neza nzambe yango il faut ba pakata abwakela mutu te toni po mutu ye pa obwakela na 5e génération azati musuku tu so ko bwakela mwa mukie anamona kala tango za na quartier la tese na chanter moi danger mirage yende na bétoile bangwana mais ba supersonique grand chanteur ya liste oh mona mutu mais to mona ba ministère pe ba mirage a ebisanga bi vie nga vera mo ebisanga soki quartier la te batutu ba ok to tikala ka ngana ese que mirage wana za danger siko mutu na ye wana nde mirage to ko so to solo ba ka faire regola to yo mona ba mirage batu bangwana il faut to beta masolo na bango mais to mona pe ba fali pour ba wana tika ba masolo wana biso to so beta dynastie neza en face à makambutu oyezo kotsa batu ba studio donc so fani muke moi sinon nazo yemba les piments dans l'air waramo azoloba moi ça waramo atongi na ko somba jing na kato tunga monsieur toi si tu es congolais o ngabi oui abi le monsieur là qui met les bougies là ngabi ki oh tu ne connais pas Ntimba ngabi Timba parce que na homo ngabi mais frère il a chanté il a mis les piments dans les yeux ngabi oh les piments dans les yeux abi ngabi et alors quel est le médicament du piment abi azwaka fufu acha miso akoma so fa na ndako ate les piments déjà dans les yeux les piments déjà dans les yeux les piments dans les yeux c'est kota on a fait rigola ah c'est kota e po yaza mtazua nana ba voce ya mtu mwa bikoyo kisaete yaza mtazua mikolo azolala te omoni ma musique yango wana photo yaka na musique etikala so bando yoka banzembo alwa mu makiadi wando kita oyena tsoyoki bakuku oyoki mulolo ozoyoka banzembo ifo ezalaka bongo ne banzembo eza ya dynastie oyezo tikala ba archive ezala tenze momo ebetaki sikoyo so toye na mois de juin bato bakoma bosana ngo te bongo te wana musique na photo ke nango ndenge makamba musique ezosema to finga na rate po ça sert à rien to lakisaka ba preuve ya musala soko ye na musala na onga na tie musala nanga yo na musala yango force ya musique ya Congo esili lelo balibando batutu baganga ona beta libanda mutabeta libanda koleka ngola vera mbwazate azate siko sebo ogangela ka balibanda Suzuki abisanga mona Jamaïque pour na Koffi Olomide Suzuki Luzubu asanga na mona Jamaïque moni garçon na lobaka wana akenda ta Jamaïque te tala siko degré ba misu musique esa na mukie mais aye munene déjà na quartier ba bien lourd mais so ba ine na compétition dans deuxième combat o meilleur lourd wana nani ba oyo yebi wana ya paka lelo to moni dynastie na marché to moni lelo dynastie zo beta to moni banzembo ebimi promotion ya dynastie ezo évoluer ndenge nini par rapport que il faut bino bagolois boyer la faire disque d'or marché na marché promotion na te magloria na marché vraiment tout ça ba jeté dynastie te kami nanu na CDT mais déjà na marché ça va
siko bato bazelaki yango etekama na CD po ba producteur net ya bango ya bawara ba pirater ba jeune za question etekami na ona CD au moins mututu lobi et comme 8 millions de CD donc na wara mo boye na kasavu ba bimisi na ya teki na ye mais dynastie bazo somba yango na mbongo na ba plateforme nyonso o ezali ya vente nango ozo mona teke eza différent faire teki lito ipe a sous côté kamisu maele ya musique yango wana ndenge na ba star bakindana on a teki litoi après na teki misu to teka to matoi na misu ba motango misu eyoki misu matoi eyoki ba mo sepelisi motema biso ne soto nimi yango pe misu tango yeli se confirmer donc mutoroboya a te solo koteli bango tina bandako so aboyi bazanga na ba chombo bango to bazanga ba chombo donc dynastie ezao eza to ya tindelanga te biso bomama mwana ba bluetooth e bazandere bomama biso ko mama tango zota giga na oyo mama tata tu pa o bandi eza do bayoki yango moni eloko dynastie gagner bango yango wana to wana ba osala ba actualité lokuta est-ce que faire vraiment na niveau na pe na talent aluka bana moto apesa bango lisu biloko obotaka na moto po batunya bayoka et bon miseni na sala bongo so mtembo bimi apesi bana moto ma gloria to tanga na biso ba kombo te to fula ka dynastie misala na bango wana yango wana misala na bango na yango wana yango zomona na musique yango bazolo bazo évoluer te ba même na ba caractère ya voyage orchestre obimisi mbongo na oti OK mamba bere yango moni progression so salate na musique papa Hervé à côté et l'autre côté na voyage tango yaki ko luka likamu ya omimo orchestre yonde il faut ça là tout Yapaka lelo dynastie bimi et botimo ba marambo belé na réseaux sociaux na média na biso. Tomoni ba vidéo moko circulaki ya ser na biso ki Sinzora. O ya chaque fois. Yaza c'est vieux. Vienzora oui, Yazara ne vie. Tomoni Vienzora na quelque part émission moko azolo bakaka héritier lié. La fois passée, tout le monde a émission mon quoi sala qui va tout qui à propos de la dynastie à l'oba qui a yé bien monté. Tout le monde y sous vidéo mon bimi azoganga ka héritier lié donc héritier éviter ce que héritier lié dynastie Tommy Angélé dynastie. Héritier na papa Hervé pe bazana problème te. Emsu baliani na mambo bazo sona na musicien moko wana. Emsu na mambo na bango ya ruswana wana. Yena papa Hervé bazana problème kaza mwana na ye. Azamwana ya na uko kangila mwana ya na okandate ezo nene ti PDG makambo ko kangila okandate eza bongo donc faire ya ko kangila ti kandate ya ni peut-être zaka ba délire ki Sinzo te azolo ba pona mama ki Sinzo na yene azana misala na ye na biso neti nga mobali na ko loba makambo na ye te po ya linga a etufe biso mibali na cop na biso na basi na biso nga ko loba makambo na ye te yende fo ba loba na makambo na bona jina pe ne OK ba on mibale bato cop mo ouais OK ya paka to moni lelo vidéo moko ezo circuler ya Robino Mundi Bunabi na filé bazo seka Fabrigas ndenge ba musicien na ba danseuse ba kimi vidéo na vraiment eza circuler partout nga lelo na lanzango na kota nga chaîne mais na chaîne moko kaka o eza reconnu na landi vidéo wana Robino Mundi Bunabi na filé pena bazo seka est-ce que il y a vrai yo mona bina filé azo seka fa c'est pas la première fois. Oh, soka seka fa o kamisanga ye aloba ke Fabrice alongola e mutu amawa komisa mutu esengo. Donc so aseke lisunga na omona e na ebite na obengeni ya mate zo bate po na ebite. E museza comportement ba bato akota ba kisenso kuna ne bazalaka mais po biso to yeba yeza po na fa to za ba ingrate. Soka osala bongo bon file na conseiller lisusu so bongo so ni mabe. Fa bon okoza mkolo na ina age mena mama musala ye mutu asala po yo ozala modèle wana ondima yango ngamona oto ape na ba place oto fanda ondima mambo na zoluba mais ça sert à rien na miso batu oboya yango mwete ko salaire après na Simondimi et amoro boy na Simondimi bongo mabete omona tozo kwenye ngra ozozwana kana batu tozwana na nguma ozozwana na Victor Bosoku ozozwana kana na batu par après okozana na banani bongo te filé mais ka o change bazaina oyena nani na Robino Mundi neti ye mwana na Pakistani mwana Malek Chibola yo sous so confirmer sur Robino Mundi bu Pakistani oh mwana Malek Chibola bon yo ebi mama bango te ko sela pasteur mutu na makambo Malek Chibola Malek na ba Malek Chibola e pa Robino na makambo oh mama Malek na ye
Robino musique et aussi mbaté pasteur mukuna alakela libota na bango. Na makambo bakosela. Oh. Libuta wana mutu akubunga to pasteur aloba yango so mwana na lwa Robino mutu abeta concert à VIP à $3 égale à 6 000 francs congolais mbonga masanga. Ah. Il faut bailler kolana ma musique avant balobaka mambo nyoso balobaka. Siko ya bien na sepela yango mais école na biso ya faire to bimsa bana ben polite ka ba grand chanteur. Siko ya bien to bimsa ka ba grand chanteur ba on to koloba eza école na bango te eza ke koyemba kaka koyemba kotela na ki impoli to tikela ba l'autre là kosa nini kotela na ki impoli botikela ba bato mombele. Ya paka lelo tomoni Robino kako to beti lisolo na Robino Mundibu na fali pour ba koti studio bazo préparer eloko moko boye générique ou soft moko boye stoti carré to ebi ke dynastie za na marché et go tout fait obi carré wana les années baza beso ba tout na carré za penalty et ya na carré te za penalty eza carré te ba te pour na dynastie eloko nini ko bensa dynastie tant ezana no ebele kutu lelo dynastie to ya vers 2 mois to ke ba 2 mois donc tant eza ebele déjà na temps oya mukie ma gloria to ke to zonga batu ba sombi dynastie fort na ba plateforme ebele na temps ona mukie siko soke ko so ba 6 mois déjà des gars souhaité ko so ba 6 mois za des gars donc mutu akobeta album le la dynastie azali sous-souté na génération oyo faire asala azali sous-souté yango c'est bon le rôle azo pesa ba devoir na ba clip tala na conception ya clip wana kasi conception ya wana batu ba lobby que conception on dirait mutu moko azu ba ligne ya mutu moko boye pas ça asala déjà ba conception ya bongo neti nani na moni mutu te neti nani ya ve mabelelisi ba nola ta ba rafia on a ba rafia te au papa vala te on a ba antique ve nani ve mabelelisi on a ba antique ya ba biloko wana kutu te d'ailleurs ba rafia na pe kutu fana mabelelisi ba obenga ba biya ozongo tumbango to mona tina na ona ndako te na otumbango vandeli oni na otumbango ba rafia wana o ba lataka wana famille ve mabele ba biya ozongo tumbango to mo tina na te na ndako garçon mo ya kozongo alati yango ba eko zo ba rafia alati yango ki asakana nzembo papa na biso na kotumba yango ba gloria donc bobeta masolo musique bien bozo kosa koteleza musique te musique yango dynastie yena ikomo pesa ba devoir mutu to esika fandi na komotala siko na kobima wapi na kosala nini na kokende wapi voilà force artiste Ferrego la tomoni ya paka tomoni Ferrego la beti le solo ya royaume donc royaume akomi ko soulever moi trop kibo konzi roi ya rumba congolais te azab na pe roi ya 5e génération là ba papa chéri ba oto ebi déjà ba king déjà ba bima ba roi déjà ba bima king est mené à bima pe akufa na déjà king azara lisuté king est mené à bima akufa pe king azara lisuté king mususu auta wapi champion king passe là à akufa déjà na yebite maître zeti balebele talela ma maître zeti balebele maître patron depuis Paris ya paka king azate na musique king azali soute ve king azara champion king anda beta musique akufa king keser emene pe son âme akufa king azali soute king anga uta na musique ka ya Congo te azate ona ba théâtre moi na théâtre azate babandela baluka kombo kombo de Finlandais wana ya bango zawadi Finlandais pardon zawadi Finlandais wana nde kombo na ye alala na Finlandais na zawadi wana zawadi Finlandais elaxini kasi bato akopa nsima oyo ba producteur na bango wana ba marchand ambulant batambola na maison de disque na maboko bakoma mibali na bango ekoma yo mona yo ke obeta producteur mbata na miso mwasi tima manti ba gloria lelo ndana oloba tote ka ba acte abike to comme na biso déjà ko chiter déjà na presque na sous émission na biso to beta no li solo king azate na musique congolaise mais to moni ferré
abeti lisolo ki roi faire ce qui king azate na musique ce qui fait na musique azaroi il y a 5e génération na musique congolais king azate même mobutu azali roi d'Isaïe pour Zaïre ezara ya yi faire azali roi ya 5e génération pour yende mutasali 5e génération mais on a ka king na te king azara te king akufa king kesere mene ya king akufa na mo na betsa musique de esili king azati king na roi ezaka kombo moko quand tu parles faire kaza roi c'est kaza king faire kaza roi ba komo wana ba king ebonga batu so bandi king suka pedi mutu so bandi ka ba king wana mona wana o king o yango suka ba Kardashian ba biloko bongo utaka na ba film moko king azate roi de la musique congolaise il y a 5e génération potoko tape faire roi te sikao ba président Julien Piana Bazali ba président Werason ba président Kofi Olomide ba président Félix Wazekwa mais na génération ya biso tolobi ya mokilité ndenge batu ba wela biso tolobi il y a 5e génération azarwa. Voilà, on est arrivé à la fin de notre émission. Il n'y a pas qu'à Batou Balandi Bisso, téléspectateurs, Gauloises, gladiateurs, Batou Nyonso Balingaka, belle musique qui toko quoi. Na Batou Balingaka opé, moi un moisir par rapport que nous les cas qui n'a Congo température. Non, ezaka qui to consommer dynastie, nanu vraiment to consommer oté ezana nuka les bandeli à peine même to consommer yango. Ba théâtre tout bomoni bazo sala. Babandi ko fingana bandi ko tongana tango babimisa ba mayi oto na bango wana donc ba swana raté tango ba moni eloko munene babandi ko swana donc toza na temps na bango te toza na temps to consommer dynastie maître Z balébé le porte-monnaie magique bienvenue Swele bien Mboyo maman na grâce ya pas kana yikana tout no eloko moko est-ce que ba gladiateur na bagolois ba ko mema leader Tina disque d'or, bah comme les padres Tina disque d'or par rapport à. Déjà toi atteindre disque d'or on a calaté. Maison de disque non tout ça ngo eza ya munene. Maison de disque tout ça ngo eza ya munene. Amoni auto prouver na vente. Eza na nombre ya vente o ekokoma. Disque d'or eza rien. Toko ipe ko so disque d'or te même musala ya kitoko yango esalami. Wana eza na ngo ba titre honorifique. Mais ya bien zalaka artiste sala musala ekotikala mbula na mbula. Donc lokola dynastie tikali mbula na mbula et comme hymne national tina ba fête ba matanga. C'est normal. Voilà. Merci nos très chers fidèles internautes et nabatina so balandaki Gloria Bongonda la vôtre la donia donc nazale wana kaka pona ko sepelisa bino na musana biso to yaka chaque fois na ba écran na bino na ba laptop na bino na ba machine na bino pona ko pesa bino toujours actualité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Température TV parce que vous aurez des notifications des actualités tout sauf rien. Donc je dis un grand merci à ma patronne Balobi, Maman Rosette, la fleur d'amour, qui à sa faveur j'étais devant vos petits écrans et pourquoi pas aussi à Pauline Ngengola, Kadete, moi Sinzambe et sans oublier à Ben Ngombo japonais Bilambe Belé, maître Zeti Balebele, maître patron de prix Paris et pourquoi pas aussi Nassia Babele, Bobby VIP de la presse, Nassia Babele et à Killer Kilesi, le tueur de mensonges, Vasco de Gama, Sointaï Bobalobi et à Gouvé les Gaulois. Donc restez scotchés branchés comme d'habitude et derrière moi mon caméraman Mouzé Abraham et à mon réalisateur Hervé Bossita Penny et restez scotchés branchés comme d'habitude. À la prochaine numéro, je vous aime, bisous, bye. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina Congo température.